carrière solo abandi au début pesi confiance à bato moyo pesi pe ba ndenge ko kozalila mais basali yango comme il se doit mais nganga comme d'habitude poto meseneki lokola bana meme yotiki nga moko présentons la musique na biso lelo eza ko mata to eza ko kita nde yo monela eza ko kita na ndeni ekoti mutema mabe ekoti libali kopa ekomi on habité ekomi dans le copa ekomi habité musique on des okomela ekomi likopa courant mon chenga elinga fama ba mise ba yemba yo siko tsamo ba bilo mo bimisa nazali bitabe baliaka ngana posote il faut longolanga poso bongolo baza soifé d'argent kokene sima ba vie moko boye tanga on retirer moi oya za na posa après le bio on manquer lisusu sikoyo biso tozi pena formation pas ba les rois de la forêt parce que biso tout ozaki wana on a nzemu na lobaki toliaki biso nyo sommet sa moko mais totonda ndenge moko donc nga pena na compagnie ben les rois de la forêt chez biso zaka oh aloba dade de montiki la patience paye la lelo elingo bomanga nakanisaki nakovivre na bolingongo tala natikali singleton mosufa kebere zéro. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante de Jerusha Bafossette et la chroniqueuse l'enfant de Marie-France Bangou, la seule et l'unique reine mère. Et puis un grand merci à mon patron, à mon boss, à mon DG, Maître John, Moté Maya, maman Micheline, la reine ma mère a parlé, moi sur Azanga Babi Sokutene, Koumi ensemble. Et puis bienvenue au cœur de notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, et puis un grand merci à mon superviseur Papi le Congo Mobala Pembe, un grand merci à mon caméraman Feli Mobala Mwindu, un grand merci à l'équipe technique, non on a déjà Gelon Gasele, Mouteki Azanga Nzolo, Papa ya Gardina Gasele, puis à Keren Gasele, aux émis de énergie Mobala Bafossette, et non Kimbala Moutumobimba. Un grand merci à secrétaire Nabso Routana la race Azapeka Wana na Congo Suisse, pour nous ça toujours Moussala. Un grand merci à abonné na Biso ya Congo Suisse, non c'est la yom to s'abonner. S'il vous plaît, quand on a l'émission, la mission est Place de Jerusha, au s'abonner à Congo Suisse, au cause de la vraiment décidé pour avoir une surprise à bien, puis à la news à bien, puis à solo, et puis invité à qualité, puis la professionnelle, et puis que et ça la bino bien ma casse. Un grand merci à Batutu Bolinganga, un grand merci à Tony le Prince, Nzamba Sterling, moi la langue solo, un grand merci à Bino, quand on a Bino Bafossette, ce qu'on a bien invité, c'est qu'à sa professionnelle et puis spécial. Nazal le Lona présente à des motifs au Bissot Toubaki à travailler à la maison mère. Après qu'on travaille on a décidé qui est à comme ma patron et puis à comme ma président. La raison et puis Kakaye Moko. Tout ça déjà à l'homme de Nanu Tosso là. On a Tankambuna ya groupe ne fait des musiques des autres depuis qu'avec les temps on s'est fait ça. Nazal déjà a invité à la présente à des motifs l'homme de Nanu. Bonjour. Voilà président bonne santé, bonne écoute. Malgré le confinement, mais santé, ça va. Voilà. Ok, toujours soyez en pleine répétition. Bon, on a déjà des musiciens qui ont travaillé. À table, on a été quand même beau, sans peut-être que déranger ma soeur, on a vu ça, la camoussa, au cap, on a vu et ça va rester sur le terrain. À Zala qui est en pleine répétition. Je fais Zala qui te faut que ça la émission. Fais une musique qui toujours travaille comme la musique. Feeling tout ça déjà évolué déjà, mais nous avons stoppé encore, on est mis il ne faudra pas du monde entier. Nous avons obligé de stopper les travaux, de stopper parce que nous devons tous se protéger, comment se rassembler sur ces choses, aller béné. Donc on a déconfiné, nous avons une mesure barrière pour comprendre voilà. Nous allons continuer au studio. Dans le studio, nous avons la 3 titres, nous avons maxi single, nous avons là. Donc, nous avons sur communauté, bientôt là. Nous allons déjà maintenant faire travail. Ok, merci, président. Inutile, c'est présenté. Merci. Par maison, avant tout d'abord, on a un orchestre. Parcours musical, on a l'école. Après, on a tout pas bien dans Adolphe Dominguez. Adolphe Dominguez, ça va 2 mois.
parce que nanda kokombine chiki na nini te ntango na tiki bachiki ata te oyo bato bakabwani mpona kecha moto wana parcours nanga carrière mpenza professionnel nasali yango na wenge muzika. Ok, ntango oyaka si c'est bon ok, ntango oyaka na maison nzembo nini osala test asala test nanga na nostalgie lelo namoni ekoki eske yokozwa ton ya kolinga ngai ye comme d'habitude poto meseleki lokola bana ya meme yotikinga moko ya giroje mawa. Voilà, ok, merci na sûr que rappelé bino ton ayaka et puis que faut qu'on a besoin c'est bino bino pas tout pour vraiment la musique il y a qui donc combien de temps déjà dans ça la musique. Ouais, donc carrière professionnelle on a la musique a sali 14 ans donc ça fait 14 ans 14 ans carrière feeling musique déjà 2 ans ok félicitations et puis tu là plus ce petit single mais tout le monde va ezalaki maxi single te ezalaki épée donc épée eza projet à part mais banze moment kitoko ezalaki bagénaka kitoko ma succès vraiment ezalaki en fait na ba promotion penda pe ezalaki ebele donc il y a producteur donc il y a moyen ou bien non producteur d'abord c'est moi-même osalaki yango parce que tant que olongwe okotika eloko te ozala nano suspendu comme ça comme si tu vas rien faire et tant qu'artiste so okei il faut là que ça va tout non nake na on continue kana musalo bandeko bazaka na yo kuna balanda ko ka wana parce que musala na biso wana donc tant na longo nake musala mapati nake continuer puis na nga ya musique na sala ki on a bengaki EP donc EP ça projet à part wana et koki pe kozo ngasusu au journal donc comprendre donc ça projet à part donc ozwa o ba déjà que toujours que on va continuer la musique parce que tout ça sous single mais moi na eza EP wana to sala ki ngo eza déjà na ba plateforme de la téléchargement et ça qui peut ezui pendant des chances ya promotion makasi te parce que bato to travailler na bango bazaki on n'est pas dire ba amateur mais biso na bango to loyo ko kaka makambo ensemble ngana yego yoko la carrière solo abandi au début peut si confiance à bato mo peut si pe ba ndenge ko ko zalila mais ba sali yango comme il se doit mais ndenge to comprendre si natali ke bani na soko to kiti yo ndeni promotion no sala ngone on a sala ko na mais ngana ntango ya lobi wana ngana pisaka ba plus mona na ete no il faut ça na ba ko baza conscient amour na yo balingi pe ko wa mo tambola mais yango wana te continue toujours donc c'est pas grave et puis ngana et puis wana na za fanatika rumba mo bandera et ça nga bien sozo ata quelques minutes ka poembelanga wana nga vraiment poembelanga et puis sunga pe ba bonne na biso comme susi ba yoka nazana nuna aja bibero doningo bana puko komi olesanga mokuwa caprice kozanga yo esali bambula westone chivundu alena yo ezangi retu tolingana kafu sheri jamoko kaki kozanga ata bilei ata pe mai yeba sante nange koma maigrichante sala miracle pona bika pona longa wale za kana kati nazali télévision nasalaka na courant monchenga elinge fama ba mise ba yemba ngoyo siko tsamo ba bilo mo bimisa nazali bitabe baliaka nga na poso te il faut longola nga poso bongo lianga c'est normal. Voilà, en tout cas vraiment félicitations na linganze mwana mingi président ba ndeko no ba bimisi ba album ba bimisi ba single tant on na penda banzembo nino vraiment yo momo na penda ke bandeko ba bosser ou soit ba vie penda ba bosser mais tour na moni penda nde banzembo baninga ba bibisi na moni ngote mais na moni ka tangela nga chanter non tangelo so moni que maso penda travail to vie penda travail que bino à travail so pas travail to za libre lo baké travail penda OK voilà tout son na yoki te zabia za mabe tapete voilà on reste ko ba distance papa yo monto yo mona ngo bien ba tout so mona pe mabe yo lo banoka voilà président Ranson formidable na sepela nzembo ya café room nzembo café room nzembo ya te apo na bongo te o pe na lobiso sali diagnostic na bango kuna pour comprendre que nzembo café room eza bien nzembo le roi de la forêt moko pe igwe na nzembo ngo eza bien
En dehors de ça, Et puis, cible mise en jour, il y a Fabregas. Cible. Mise en jour, il y a Fabregas. Bah, et pas. Voilà. Zotoyo. On a besoin de kitoko. Ok. Et puis, toi, que Moukena, moi, et puis l'élève du maître Binafilé. Alors, toi, ça pas le bon. C'est bon. Binafilé, ouais, Binafilé, ça va. Nayoka kiti. Aïe, na moi, Wanzela, na monde à Zokin. Et puis, faire rigolo, là, toi, ça paye par hasard. Par hasard. Par hasard. T'es générique, voilà, na Zokin. Wataba rumba, mais Cameroun, pas Cameroun. Na sepeli loko moi sali. Mon abi loko basali kwa bandeli ya nini? Na nini? Bah, on quoi. Et ça lit bien. En tout cas, surtout. Oh, parce que bien. Ouais, bandeli ya tout. Tu chaises, ma gueule. Oh, maman. Et là, on a. Mais pour tout ça, on peut oh, baso bien acoustique. Et ça acoustique, to oh, baso benga. Ngai, to que non, tu poses la question. On a le biome, tu sois émis sur Zani. On a dit, oh, baso bien acoustique. Pas bandeli ya tout, wana. Pas bête batu chaises. Pas bête live, hein. Non, c'est pas non, ouais. Et ça live. Merci. Oh, wana. Non, c'est là qui est enregistrement et puis il y a live. À ça, enregistrement, il y a télémis quoi, zo imbango. Oh, il y a bon taïmbi, bon naïm, taïmbi liété. Mais il y a mosquée zo imbango quoi, télémis. Donc en tout cas, c'est un grand chanteur. Et puis Innocent Baloum, Hollandi. Ok. Hollandi, ils a bien. Maintenant, il continue à m'accaster, mais Innocent a rattrapé na vraiment. En tout cas, ce qui est déjà bon, bien. On s'est aboulé mais kitoko, Afro Congo, yoké ça. Et puis il fallait pour le téléphone. Bien bon. C'est plein ouais. Donc il a bien Kabouya waki kitoko. Et puis Bexi mon Libanga. Merci, coup de chapeau. Na sepeli na fort. En tout cas, na sepeli na Libanga fort. Akepe na banzela donc ça bien ça. Puis de Big Palala. Yonde bébé nanga palala la. Depuis combat kitoko. Surtout les bangos. Voilà que merci vraiment au CPND au temps qui va dire pour ça succès yo mon continue que tout le monde pendant qui va travailler bien et tout ça mon que na acoustique na yo au bête qui va nzembo ya ba papa na biso kala mais na ba jeune na biso ça va qu'il logo na tout le monde otie kaka fali pour pas autant que place fali pour pas place batang comme fali pour pas faire rigolo la zanga té mais tout le monde président ta tikile au bête moi fali mais faire rigolo la otie on tes allez pendant tout na qui va ministère non et c'est une question pendant il faut à yo te bango tout baza artiste congolais baza ba grand ba ine nanga na Congo nous ala te ngane ce qu'on a se plaint na imba na sita lobili maman wa trop so to telemi wana trop et ko moni yo oyeto sa maman na retard et mon aneti azo telemi na likambo moko ça na bien te bato mona te azo diembela maman ngana lobela mingi mambo eza koyemba parce que soki na mkoba yebi ça que ta dembi mabe et ça nanga passer mais so abike a succès ça nango te na comprendre te succès accompagner musala to sala on comprend mais so babi nanga na yemi mabe na moi c'est que na sali mabe on comprend donc on regarde moi j'ai diplôme d'état mon rapport pour la foufou sur place 53 même sous ana ndako sepeli mais en 74 donc nous avons différent. OK, merci beaucoup présidentiel ce tabac vocal au salon na maison mais à 2 ou 3 ata 2 cas ko sangisi au salel biso pe donc sabiso pe sous tozongi moi trop quand tu sais au seni 0 te trop mais tata oui na mona on a tala ngo ba moi ta pembe na moi to balinga ko te wana ko ba ya moto ba mo la façon de ko ta bonne très comme na bango pour ça va bien sympathie donc ba zo raser OK tije bolingo e bandaki nde na kibolenge tala lelo lingo bomanga nakanisaki nakovivre na bolingo ngo tala natikali singleton mosufra kebere 0 na vivre na bolingo na yo na vivre na bolingo na yo Jérusia na vivre na bolingo na yo die na vivre na bolingo na yo na vivre na bolingo ya bana VBD na vivre na bolingo na yo 0 chizengu 0 okenge ba télécharger bakoyoka 0 et ça la bango bien bandera la pesa wana bakoyoka sunze mbo ya die merci mbokani ça wana tikanango eza amour secret voilà na single maki single to sala mais maxi single to ko sota mo ba partie te to o banganga ba miyibo bazela ra ba nga ato yibi na yo sokoda sasem spedidam
kosamba na bango na problème. Ok, tozwa ta moi partie moi ya matisi. Ça ka ba rumba générique pesa. Rumba afro moko pesa na kati ana featuring mo za pour to annoncer na noter parce que notre aussi en noté. Tant to vidéo to baguette, to kana mo na biso mo ka woni. Mo ka mo ka te awa. Kombo ka de bombi na. Na bombi na. Donc mo ka mo kala te. Ezo bima. Yanze mo mo za wana. Koso. OK. Koso za wana. Ko to meli Patrick Mbinzo Mbanga. Mbinzo c'est un amour de course autour de mon bodo aussi. S'il faut monter, je vais monter. Ah ou là. Je vais monter. S'il faut descendre, je vais descendre. S'il faut nager, je vais nager. Moi, tant que tu as sonné, tu vas pour ça. Tu nous avons commis. Et India, t'as des coups, tu as bimisi la vérité. Ne viens pas chaka. On ne vient pas chaka. Ok, voilà. Donc, boyoka likoso. Tozongata mukeko. Ata docteur pasteur Jean-Marc Kokiolinga moto bokono koleka. Mwana na emoko na mona na ngati ebongo bolingo nazwi na pasi buye na bwakisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo e soki pona maloba batwa quartier nde na bwakisa Mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ye nde bagunanga ya love nalemba ye te à suivre. Voilà, ok, merci. N'est-ce que c'est sur Laura Mosungu, Bonza Bayoji, Babi Yoji, plus Mbongo, et pas ne salandé, bon, puis Nathalie, qui est pour papa social, en tout cas, merci pour tout. Puis na sénateur Paolo Tudul en direct de Luanda, puis Dos Pedro Banza en direct de Turquie, en tout cas, pour côté n'a vraiment Yangoana. Présent Tadé, dans l'hôtel acoustique, il y a Kaboussé Boulembi, mais à faire rigola. Oza mutalito et wape mutafobi kebna vieux akendaki to maso akendaki muto peto a BBC. Donc ton côté la bien acoustique wana ni pona yo eza meilleur acoustique. Na banga mamna bango. Na banga mamna bango. Na pesi mbot nde na dikizeiko na Angola venanga Paulo Tudilu. Donc Dieu na Dieu. VBD. VBD quoi. OK. Qui sont moro muchopi. Voilà, ok, merci beaucoup. Lingabo va ça va mbote so clip que ça la rend bien. Donc ranet la mi boma. Présentons autant la musique na biso lelo et c'est comme mata to zero kita nde yo moni non. Eza okita. Nandeni. Ekoti mutema mabe, ekoti libali kopa. Ekomi on habité ekomi non likopa. Ekomi habité musique on dezo komela. Ekomi likopa ndeni. Ekomi ba likopa mo ba mo sangana. Parce que ba faible na ba manque de moyens. Et comment ça là-bas jeune oyo baza soifé d'argent kokene sima ba vie moko boye tanga on retirer moi oyo za na ngoposa après le bio on manqué lisusu sikoyo biso tozi bena formation pas les rois de la forêt parce que biso tout ozaki wana donc on a nzembo na lobaki to liaki biso nyo sommet ça moko mais to tonda inde moko donc nga pena na compagnie bena les rois de la forêt chez biso zaka oh aloba tade de montiki la patience paye la patienta Masali Bane. Alors, tade de Montiki le panza pasola na panza na pasola. Le roi de la forêt, tade de Montiki le coltan. Coltan te bisa la guerre. Parce que au gros tambola tambola. Mais na suka na ngo tade de Montiki les autres postes tade sedina ke. Na zo pe poste. Mais otika na ngo lo penda chef ka musanga pe. Kasi makambo ezo pesa pasi na Congo. Ke ba pesi bokonzi. Olinka on dit tamano zalanga na bité, je dois céder. Bandi ko dem pe fo baduma. Ba kafiru fo baduma. Baba masa msusu ba yo wana pe fo ba duma biso beto moni kete ya na sali ya mingi nako kende kuna pe na luka nzela na ngai na bible ko bazaki na Jésus Christ mutakuma évangile selon Jean selon Matthieu selon nini siko ngana na linga na tika la ka boti nini non na ki sala tao selon Judas to selon Apocalypse peut-être c'est moi donc selon Jean donc ce qui est important, la musique n'a pas de coup parce que tu comme une tendance, na makambo ba fertilité. Ne ba to copier la makambo mabe na biso. Tout le monde a été copier ka makambo mabe. Biso tout le monde est base mon bo tout le monde ba sali. Rappeler makambo. Tout le monde a sali. Yo pose wango, o kanisa on net yo ekoma yo bongo. So mo yo tango ngo sala ngo bien te. Tango sala ngo bien te. Eza ko honorer te même na culture na biso même na kiyo moko parce que lobi nango okata
beza bien ça oyo mo za na concert ba bi mo neti mo na neti artiste Aïda donc beza donc eza pena kiye donc comédie na ezo sexa ezo kende eza mutu susu beza batinde pa ko finga kaka o moni teke soko talika na ne ka bata viva ko finga za déjà mabe mona mo muke dam sum ko asali sexa des jours moi banze mune mo simbi aye na leki nani interne nani tunabona ono lo na leki ferré na leki fali na leki te na ko bateke na ko balam so lingo se défendre bagete balikinga na oyemba te elo na ko bangwana mais na ko leka bangona aussi basali non na salite eza ben politesse moto okende on prend to yebaka o baninga basali to reconnaîtaka parce que ba section ezoya to bateke momoko to lik ba le roi de la forêt c'est batanga pe na dactylo baza balaki bazo bate bato otanga na ta ya comme na informatique ils ont informatisé siko ils ont différence comprendre téléphone na pe na benga allo papa za na poto yo kingai mais tu comme siko ya monana to okende ka éviter ce qui est meilleur côté moral moi éviter ça oyiba osona nani c'est important parce que tant yo finga bato yebaka soza na 10 ans okoksa ka 12 ans tant okoksa 12 ans bana 10 ans blanc. Voilà. Ok, merci beaucoup. Les que c'est José Kabemba garde-robe. La vie mon ponze là-bas, mon pratique là-bas la défaut. C'est tenu le prince Nzamba Sterling dans Londres à Solo. Elle conforte en Araï, Balobi, ni fois boss. Donc voilà. Tout ça toujours voilà pour nous soutenir. En tout cas, merci pour tout ça la caca. Oyo ça et pour ça la bien ma casse. Président, avant confinement, ça là déjà le programme pour Bimalban la pour canal. Na bimayi déjà na zongaki avant tant na zongine babani mo profil. Na Luanda, groupe de Mimela pe. Zongine déjà zaki Maroc to zongi, na Maroc na ya ko moko. Après, nous avons un programme de Yarubima. Nous avons un programme de Yarubima. Tous ceux qui ont makambuka ba fongo qui ont la production na Luanda. Nous avons un peu makambo digizeiko. Donc na yebi ke digizeiko. Koto ana na pesika ba mote na en général soba de soba. Paulo Tudilu makambo zo kenele neka to solaki ko. Nous avons un concert na Njeto Soyo na Mbanza Congo. Donc après kaka Moli Angola yo wana bongo na pesi mbote na Eddie Murphy Cantor Moyindo na comment on Laza donc Laza pena na Soyo. Donc poto na poto Laza donc na kitozo ya wana vous a décidé. OK, merci président. Et là on y na bien et a bien oyo mona na musique. Olo ba pena bolam o to sote loko na musique ya bien fait ça la kaka. Yemoko musique. Yemoka musique na vrai sens parce que musique est accompagnée en moto. Na kobotama. Ti na kufana donc tu obotami musique est accompagnée na makamu nyonso. Okovana de to ka banzembo akala wana. Ne parce que on est mon maison mère. So vandi na kona omo et memio. Et puis on a jour na date na air. Mon avantage à musique. Musique est tellement fort, il y a mon musique. Bah oh ta baksa wana za monter mais fort na musique. OK, voilà, depuis que et ça la bien ma casse président groupe na yo feeling musique au créa mon âme musicien mo bien maison mère. Ko tu yo ka groupe ya présent tadi bazala na collègue ni moko. Na ebo kabana. Est-ce que ça fait fort? Collègue moi. Na mo pe comment ne fama na maîtriser. Dina to ndena yoka. Ngabe na longwa ka na baninga. Tenga longwa nga kusama kamwana. Etolo na trahir le roi de la forêt. Nga na kolongwa te na orchestre le roi de la forêt na longwa na ministre ba musicien. Nga tong na longwa ba bango ba longwa ba landa. Nga na longwa pena na kinanga moko. Apesi nga tong na longwa na sa conférence de presse. Na longwa boye nga na longwa na ngo longwa poni nga moko na tala ka montre na calendrier. La timi kolo on fait na longwa za na kati. Ndi na longwa na ngai. Na longwa na nga bongo na longwa pe nga moko. Bazai ba musicien ne bazai kuna ba musicien ne ba musicien pa na nga. Tu vas dans la deuxième équipe. Donc voilà, bon, ça vraiment bien qu'on travaille là-bas. Dès qu'on a eu, on a ça là-bas. On a l'ingé boy. Tout pour mettre bateau ça l'émission mon vite fait parce que naza on comme na kabwani. Comprendre? Naza pena assise. Donc deux questions parce que nazo ka côté il faut tout ça makambo boy. Hein, tout ça va dire tout préparer to Kilibanda. Parce que na on ça l'émission
Donc naokoka vraiment s'abonner tunaka question suka oyo eza parmi baquestion batatu na biso comme ça tozwa rendez-vous moko tosala émission moko ombakashaka na yo tosola mpona moko oza baquestion ebele aussi. Ok, merci. Présente Tadé, fiancé, marié, célibataire, papa bana combien? Papa bana nyonso, donc papa bana ebele, donc Marié, mobali ka ya fiancé. moto mobali mpe na moto. Marié non te, fiancé non te, mais mobali ya moto. Omoni kozala marié Célibataire, mais ya bana. to célibataire nga na bino aza nde mpe na mobali ya moto. Voilà, ok, merci. Ma cambozala vraiment tellement belé à Kosola, mais de l'autre côté en pleine répétition, il faut travailler, il faut alamber la bino, la musique au bino polinga, pour ça ça on a bon fingaï. Le photo PC vraiment t'en à travailler, à coacher, balé que baza, pembe ne puis bano ba pembe ne présent, le programme na yo et puis mot de la fin pour l'émission. Mot de la fin, je salue tout le monde dans l'Andabiso. Nous en pleine répétition coulisses n'a pas l'air. Nous reprendre l'activité calamité. On va toujours préparer, nous avons un studio Lissousou pour comprendre. Pour continuer à soutenir Bisso, bientôt vous allez voir Maxi Single, nous avons casting les alliés. Baya ba benga na numéro na yo. Na biso ba tsala numéro. Botsaka numéro te. Tsala no boss na pote yo garantie. Ah ça yango la ça. Cette numéro te ya mouvement groupe sur les alliés. Tena lingi ko channel mpena ba numéro ba to mais page na nga Tadé de Montikile Tadé de Montikile page na nga Tadé officiel na Instagram na nga na Facebook na nga Tadé officiel beaucoup comme ça on a beau s'abonner puis na chaîne na nga Tadé officiel chaîne YouTube ça subir ma casse. Ok, merci vraiment merci président na top PC sous maintenant sous ko yimba ta ki ba de kai ko tsangata oyemba yemba tu wana to yemba na biso pesi mbote na ngai soba de soba diki seiko ya mwana na ngola na pesi mbote na masa na ngai Patrick Mbinzo Mbanga na foi propre yo pesi za mwana midoni na pesi mbote na Fibo Bodrik Mulolo bien à Dieu baza pene bele tani batonda mi bitexo na pena kola gelor yo wana za wana batu bombola za wana na moni pe Fabrice Konga za wana Fiston Gilles Moussimwa baza pena wana Dieu merci donc baza pena ebele mes condoléances na ngai na Redi Kifi donc Redi Kifi mes condoléances à toute la famille Kaluyoi donc moi mes condoléances à nous vous allez de cœur pour Roya Kalamité. Ok, merci beaucoup président pour notre temps en plus sur les week-ends. Les arbres aussi les arbres à soukater. Pour rien tout ça la forme de mission. Ma question permet au beaucoup mais la mission de retourner à temps. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jéroucha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par la Jéroucha Bafosset, la chroniqueuse d'enfants de Marie-France Vangu. Un gros merci na boss Tanga, na papa Nanga, na DG Nanga, maître John Motema, ya maman Micheli, la reine mère appelé moi soixante banda babiso kutene komisa nzambe. Un gros merci à mon superviseur Papi le Congo Mobala Pembe. Un gros merci na secrétaire na biso kutena la Razia. Un gros merci na Gelon Ngasele, un gros merci na Feli, un gros merci na Ozemi de énergie, un gros merci na Enoch Kimbala, un gros merci na Tony le Prince Nzaba Sterling. Moi na Londres solo un gros merci na Laurent Mosungu Mokonza Bayoji Babiyoji plus mbongo et pas ne ça l'année bon et puis na Tony le Prince Nzaba Sterling un confort dans la mission Dali qui social merci pour nous et puis José Kabemba abi garde-robe Mokonzi Elamba Mutatike Lamba na défaut un gros merci na babonné la mission s'il vous plaît vous s'abonner beaucoup ça là vraiment décidez vous s'abonner et belé on est là pour vous vous en a pour nous c'est la bino musala vous en a pour nous c'est Sabino je vous aime beaucoup portez-vous bien à la prochaine bisous.